bokota la famille, bokota matière ici ekoti balobi bakota kaka babeta ka masolo soki matière asiki ekoti ezalaka toujours malamu biso nyonso tokoti tobeti masolo biso nyonso tokoti toye kosolola bandeko na nga na ndenge moko ya bien mpenza makasi. Ka ndenge boyebi ka ndenge tobetaka masolo la famille lelo toye lisusu na la servante de Dieu. Toye lisusu na mosala nzambe ezalaka mwa pasi kosala kisongi surtout na kombo ya basala nzambe nga nalobaka toujours et encore eza na bakombo mosusu koki na okobeta kisongi koki na okosolola mais ezalaka mwa na bakombo mosusu ata soki ozobeta masolo mosusu ozobanga ozobanga de ton côté lobi nzambe na okoka kisongi oyo to na okoka na nga te mais kane na lobaka chaîne na biso kisongi officiel eza te ke no eza place o toyaka kosambwisa baninga to eza place te ke no toyaka mpona obebisa réputation ya baninga te ezalaka kisongi kane mutu nyonso asalaka baanalyse na ye tosalaka baanalyse na bakombo ya bato. Donc c'est la même chose avec kisongi officiel. Donc tobeta baanalyse na biso na bakombo ya bato bandeko na nga na ndenge moko ya bien mpenza makasi. Lelo toye lisusu na mama na biso Joël Kabasele kande tobetaka masolo. Mama Joël Kabasele aza mosali ya nzambe atongo ateyaka. Moi personnellement nasepelaka kutu na mateya na ye nasepelaka na ndenge ateyaka. Bien que y a de ces personnes au balobaka toujours que mama wana mosusu alekisaka na mateya mama wana mosusu mimonaka neti mosantu mama wana mimonaka neti ye penza nde akokota lola bato mosusu bakokota lola te. Mais nga vraiment de ma part ou de mon côté nasepelaka na ndenge ateyaka parce que azongisaka ebele ya bato na nzela. Parce que biso ba congolais de nature tolingaka te mutu oya koya koyebisa biso vérité mutu oya koya kolakisa biso nzela ya solo tolingaka te biso tolingaka mutu oyo aolakisa biso buzoba. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pona ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posaya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation kandenge zalaka na ndenge moko ya bien na ndenge moko ya kitoko Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili Gavker ayeli biso ba solution ya kafu Gavker ayeli biso ba makambo moko ya kitoko kandenge bayebisaka biso kandenge balobaka na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker solution mata kita. Pona bandeko na biso mosusu ya basi omoni ke ozoluka zemi na banzela nyonso mais zemi na kote na yo ezoboya ozala malamu benga Gavker asunga yo. Pona ba papa na biso eza na ba papa mosusu ki lelo oyo bazalaka lisusu na makasi te ya osala ba makambo mosusu
omona papa na kala wana banosala nyonso me awa mwa makasi ekomi te mama akomi kose plaindre ekozala bien benga Gafker papa asunga yo parce que oyo toboya eza ke mwasi na yo abanda obimaka na bajeune na quartier mwasi na yo abanda obimaka na mibali mosusu ya libanda parce que eza na basi mosusu bazalaka na maîtrise te basi mosusu akomprendre na ye ke eza situation écoute mobali mais eza na basi mosusu à comprendre les situations te alors ekozala malamu avant basambwisa yo benga Gafker asunga yo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandignon so yakala. Bienvenue na ba onyon so bakoti sika. Kane to lobaka boyei malamu. Donc ce que za muto sika en tout cas boyei malamu na chaîne na biso ya Kisongi officielle. Et radne to beta masolo Kisongi eza place oyo to sala ka Kisongi. Donc to beta ka masolo na bakombo batu. Ezalaka bongo nakoki jamais kobeta masolo na kombo na ngate mais na obeta masolo na kombo bato sikoyo biso tobetaka yango na ndenge nini ndenge mwa ya bien eza ndenge te ke no toya kosambwisa mutu toya kofinga mutu te ndenge moko ya kitoko oyo tobetaka masolo na biso. Alors mpona bato sika tosengi na bino bosabone massivement tant bosabonaka bongo bobosana pete koklikaka sur ngonga ya notification ekosala biso malamu mingi. Tango bosali bongo plutôt na bino ya kala na bino ya sika bosali la biso pe partage tolela ba partage tolingaka pe partage tosepelaka pe na partage na ndenge moko ya bien. Lelo toye na mama na biso maman Nabiso, c'est qui encore son nom? Maman Joël Kabasele, maman Gloria Joël Kabasele. Kandenge boyebi la famille, kandenge na utaki kolobaza maman moko azongi saka ibeli abatu nanzela. Cette femme prêche vraiment la parole de Dieu. Soki ba lobi na mokilito na Congo na biso, ba pasteur nini bateyaka. Ba pasteur abasi. En tout cas, ye aza parmi ba pasteur o penza bateyaka. Ateyaka penza azongisaka bato na nzela sikoyo mateya na ye ya turoyo eyaki kosala mwa mbutu sur les réseaux sociaux. La plupart ya bato basepela na mateya wana te, surtout ba mama. Côté ya ba papa basepela na bango balobi et d'ailleurs ba église ya bongo eza ba église ya komemaka basi na biso kuna mwasi penza akie kolanda mateya kuna. Mais la plupart ya ba mama balobi te mama turoyo mama Joël abeti mabe mateya bongo eza mateya te keno oya koteya na église oya koteya na internet eza ba mateya mosusu bateya kate eza ba mateya mosusu peut-être soki muto ye na likambo na ye epai na yo koki kopesa ye mwa conseil en coulisses ezala te keno ezala mateya oyo mokili mobimba ekoyoka oyo mokili mobimba ekolanda. Siko mateya yango eza nini? Mama na biso Joël Kabasele abanoteya azoloba keno kindumba ya mobali na yo etali yo te. Kindumba ya mobali na yo etali yo te, c'est que soki ata soki mobali azosala kindumba etali yo te. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso zali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu.
Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation quand ndenge ezalaka na système moko bien na système moko kitoko ba mapango akoteka yango yo sombela bana na yo lupango bandeko na nga ekozala malamu mingi nga na lobaka toujours eza bien lelo oza na mituka ozosala ba voyage kilikili ozoliaka ozolalaka ozolataka kitoko mais tala lobi vie ya lelo eza na ba surprise ebele peut-être lelo oza na mosala bien que dire lobi peut-être lobi ozala mosala malonga te mais soki déjà lelo aussi osomba lupango na yo aussi otonga okolela na yo te parce que oyebi ke na bambongo na bando ozwa l'essentiel naza na mwa souvenir na nga ebele ya bato tozalaka na biso ke no vivre na lia na mila omona peut-être lobi na kufi mais peut-être lobi okufi na yo te nzambe garder yo peut-être jusqu'à ce que comme na 80 ans 90 ans siko na ba âge wana ezalaka charge ya makasi soki biso ba parents okoli ke ovande pa ya bana mosusu to biso ba parents tolobaka surtout biso bato ya mwindo nga pe na bando okengela bango na kolisa bango na bando dépensa bambongo siko awa ekomi tour na bango ezalaka bien ekomi tour na bango yo ozala na ndako na yo bana bazoyaka kotala yo ezalaka malamu tango kufi bana bayebi ke moni ndako wana ezalaka ndako na biso pe tango tokokola tokende ovanda na ndako wana parce que eza ndako ya baparents oyo batikela biso ekozala mpenza bien mingi makasi bamapango eza $350 ya pamba oza na mwa lupango osombeli mpe bana na yo lupango ekozala malamu mingi. Voilà sikoyo tozonga na makambo na biso ya Pasteur Joël Kabasele alobi kindumba mobali na yo etali yo te. Donc na terme mosusu eza koloba ke ata soki mobali na yo azosala kindumba ya ndenge nini tika ye asala. Mobali na yo aza libre osala kindumba tika ye asala yo vanda parce que mobali abotama ndumba na sens mosusu yango ekosala ke ba papa mosusu surtout ba papa o balingaka kindumba to mona ngona ba commentaire ba papa ebele ba oloba koto ndenge eza boye na olinga koto mwasi nanga abando sambelaka na église wana. Pourquoi? Parce que kuna bazo encourager ba papa basala kindumba. Mwasi soki mobala azosala kindumba yo vanda na yo kaka parce que mobala botama ndumba. Alors de l'autre côté ba maman mosusu pe baleli ba yaki ko benga balobi te bino boza bato ba intermédiaire bosala kakeno soki mwa makambo moko ezoleka o eza bien te boyaka koloba mokili yo kabino. La famille, je suis une femme naza mwasi libala na yebi tozana bato ebele o tosololaka o ba oleka na moma ya koloba keno mobala azosala kindumba. La famille esalaka pasi parce que soki omoni mwasi na ndako ya libala akomi kosala kindumba soit eza na bitumba famille o ezolandaka ye soit eza na mwa raison moko ya monene etinda ye asala kindumba. La plupart ya basi mwasi soki abali amipesaka respect apesaka pe mobali na ye respect. Mwasi soki abali alingaka mobali na ye moko alingaka te keno azala mibali pai ata soki libanda wana bazolukaka ye ba mibali mosusu bazolingaka ye. La plupart ya basi babipesaka respect ezaka moke kande na lobi bitumba famille kanenge landaka bato ndio mona mwasi mosusu asede na ye surtout soki vie de prière na ye eza ya malonga te. Mais la plupart ya basi non batelemelaka makambo wana. Sikoto mwasi aza fidèle na ndako ya libala alingaka pe kan ndenge aza fidèle mobali na ye pe azala fidèle ezalaka bongo. Soki ye kokuta ke mobali akomi infidèle yango bomona basi mosusu akomi kokonda kitoko lisusu aza nango te, voire même il y a d'autres femmes akomi pesa pe pouvoir wana to opportunité oloba keno moi aussi je suis une belle femme nakoki pe kobima na mibali misusu yango bomonaka ba mabala mosusu epanzani libali kufi.
Côté ya maman na biso kande na lobaki ni bandeli na maman na biso Joël et lingaki ezala bien apesi ba conseil wana ata en coulisses na basi mosusu ke soki olingi okufa noki te kolanda kindumba mobali te parce que eza na mibali mosusu baza na kindumba koloka oyo koki kosala soki mobali aza na kindumba ya koloka kota na mozindo ya prière soki pe mobali aza na kindumba ya koloka te omitala kote na yo nini osalaka te en tant que mwasi bamate ya bongo en coulisses opesi conseil ezala te ke non en public bamate ya bongo wana eza ko encourager mibali mosusu basosala kindumba koloba na bango ke bon continuer kosala kindumba eza bien. Je suis contre kindumba mibali. Ka ndenge okolinga mwasi na yo te ke non abimaka na mobali mosusu ka ndenge osala yo pasi na kote mosusu pe esalaka mwasi na yo pasi. Donc oyo olinga basalela yo te kosalela ngo moninga te. Soki omoni ke yo supportaka na yo kindumba ya basi te yo pe sala kindumba te parce que yo tango osala moninga na yo pe soki ake kosala ekosala yo bien te ekolelisa yo. Koto tomonaka mibali mosusu omona komi kofinga mwasi ya ndumba soki nayebaki nalingaki na bala te. Tomonaki awa ndeko na biso Fallon akendaki kokufa na mobali mosusu ba émission wana tosala yango nga kutu nasalaki yango na chaîne nga mosusu wana mais tomona combien bato bafinga Fallon wana soki azalaki na bomoi soki akufaki te soki bakangaki ye te eke batunaki ye nini etindaki abando sala kindumba ezana ba raison na ye pe alingaki apesa peut-être alingaki Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.